Le commission d'akumisa faire faut comme ça paye Kofi. Hein? Kasi comme bongo, bongo évité. La musique a Congo la minute. Kasi ça bongo. Ba tu presque ya Kofi ba zabe sou bata faire. Oh. La nanga mena bien papa, oza mutu botikali na ye, analyste moko bi ba du tout ba penga confiance. Vidéo Congolais. Banzado, o lobelo mo est un peu moins grave. Ferré. Alingaka Wera pas lingaka ferré. Wera pas lingaka ferré. Kofi pe alingaka falite. Fali pas lingaka Kofi te. Vidéo Ferré dana makamna ko benga wera te. Ferré sali 13 ans mo awa ya souffrance. Ba 10 ans je pense Ferré pe na makambo na osimba te. Ba wera bazaki pe na ferré te. Voir même si Ferré azaki na prison, dernière fils ba komisa rango héritier. Ponga fona uta na bilo kuna poto ya kotomba. Vidéo soki batu bazolo bake wera alingaka ferrete entre parenthèses o éviter que mutasala ferrego la bola mwebele musicalement parlant ezaka wera. Oui, je n'ai discouvert pas ça wera. Poto yeba ferré, pour faire que des potages à mukanda comme ferré, c'est wera. Pour faire liboso mutamema wera. Pour faire comme fali, il y a un problème dans la zone ngana expliquer yo. Tant que ça ele bongo, ya zaka wera aleki kaka. Vidéo Manda comment peut trop moi mutafali. Comment non milieu du village. Manda chance. Nego mona ke bongo akomane da muta. Émission on atala ki ngoma sauf que les mal et alimanda alo lo bana moi n alo balwa Charlie point nda ngoma lo mamba fere. Ache moi n muke. Na sasa ki yako lo bateke bango na wenge na isa na nini pour question ti na tuna na zo réponse ta. Wenge ngoya la. Bata baba wenge ngoya nini? Wenge ngoya la do so boye fo muninga yango na wenge. Muninga seli ka ba munene yo boye yango na wenge donc boye la si wenge. Vidéo yeba lo wana tilo koleti banika ba carrière baza ye ba Virginie manganga ba sango ba Virginie na tilo koleti ba mwebele batane ngoli sango lo ebomi so ari lo papa Molière na kala mais ero ba marcher na Congo pour ba journaliste nyo sto ba mona kende aza pour peuple ba côté la bango sango banda ebongo obi sango banda ka lo ba dénoncer ba to ba lia ba mbongo ba leta ba no se planer tanga yega kota mamba musique pa mbuyage ya ngwana sikona micho ba to misu ba sepeli na olobelo vidéo manda golo bana feke teke so bango longo na wengeza lokwa deuxième division te wala ba manka respect puis ba preuve faire scène na musique manda sala ngote ponga na bela pembe manda ba Ibrahim après beti salini po musique za suna ba sal so yembi fo rebeta sous sal elanda bongo musique manda beta sal bongo te wapi yom to yebi kasi yebi sanga donc un mot ya na zo bisayo ya na yebi selo ko musique fait appel à moi ba respect balé qui baza pe na ba respect ba kulutu pe bazala ba respect faire école lelo baza bato bazo te la critique bien mingi kolega sera manda po manda oyemba na ba vidéo académie longwa ba sali ba panzana ba ko fele ki ba kaka les marqués sala magaya ba panzali we ka lega ba kaka siko ko mi faire longwa ba ndisi ko ba preuve ya ye moko fallait alongwa ba siko ko ko kanga na biloko pe yo salaka. Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que la liste va faire frère. Tout sur la musique, tout ça va réaliste. Donc tu as l'esprit congolais. Tu as l'esprit congolais, n'est-ce pas musique. Ferré, Aroyoka Nagate, na Wera, Fali, Baroyoka Nagate, pour approcher. C'est que Wera son a fait faire à Salango. C'est que Kofi a fait Fali à Salango. Et pas Baxi Bar Moussousou. Pour sauver musique. Le coup pour sauver musique, il fallait vendre des yemoro et il faut conquérir mon rabbi ma makasi pour te comme na actualité musique qui bonne to comme na donc il faut que tu faire poids. Vous savez pas pour la faire poids ba wera ba se sacrifier qui ba jibe malgré ba mésentente na bango malgré ba 12 na bango malgré ba hypocrisie na bango mais ba sale effort quand même ya ko sa ba vidéo pour na concert à faire oui faire pas ça la kiango pa wera mais ezaka ba bolingo mo misika mais muta repousser la pembe na muninga azati. Merci Lubanzadio. David Wembe, masola balabala. Analyse mutema mabe. Sola balabala donc toi balabala, ce toi balabala directement tout mon espoir ngoma yondika. Solo ebembe. Solo ebembe papa balabala et puis bonakiala. Bonakiala. Famille Bekapa wawa. Yo ala dana cœur yo ala ntima na biki lelo. Ba bengi ngai ba makambo leki moi trop. Ponga na soli ka mbimika ngafona ya. Wawa. Na moni pe j'ai toujours un débordement. Attends, on a mis la direction masola balabala. Les sous-sous, on a dit. Surtout à la balabala. Si on va salir ma caméra bango,
David Wemba ozala wana pa bengi pito cha caméra donc on passe ba moto belé na le Bossandrele Mamvwandu. Bossandrele Mamvwandu donc on a privé à petit na via palais. Puis délé Macharan Nzambe. Délé Macharan Nzambe. Puis on bossa na raté na musika faut vimbala les déclarer puis Tarsis Bambela na kati ya Tuga donc na bi ki petit na gloire tungu lelo. Mabego za makasi, mabego za la pena, mabego za. Et puis mère ba petit Thérèse Ndaya maman. Thérèse Ndaya Puis maman na lele la Lubanza de donc yebika ki la famille sacrée donc voilà tout ça la biso pena ensemble nous avons battu la siko na pena en forme. Na bi ki lelo mabego za la. Lelo mabego za la avec monsieur Lubanza Dio, merci beaucoup à toi mon boss à moi, bienvenue les Gabonais. La puissance mondiale, vous avez na masura balabala et ko sala bien, parle du sang touche les guerriers. Kota penda masola balabala bodi matadi union européen bozala razala na balabala et kosala bien monsieur le banza di otofandi boye tomoni audio moko ebimi mbutu entre Weranson na Ferregola monsieur le banza di omoni audio ana ndengeni to yoki yango ndengeni bon tout audio ana yoki yango na bandela ata ba 16 fois pour nga na liste faut la bena convaincu. Oui. C'est-à-dire na oya te pona yo sa théâtre to na yo loba mais la première des choses on lingana loba makamuna ya voice one et puis na lingana décortiquer na ofungula moi ba parenthèse moi trop. C'est-à-dire ngai na voice one yoki muto wana azo loba muto wana we azo loba ki azo tuna muto wana muto mobo soki nani wana ki soka koma golwa. Mais muta bimisi ba voice one ça pas parole mais ngai lingi mingi to va na voice te mais ngai lingi mingi to tela contexte ni esprit ni papa parole ça yeko pour présenter yango motivation ni les yeux papa Ross aza muta Kofi lelo na comprendre te na momona lelo comme ça muta kumisa ka faire comme ça pe Kofi kasi comme bongo bongo ebide na musique ya Congo na minito kasi ça bongo batu presque ya Kofi bazabe su bata faire la nanga mena bien papa Ross aza mutu botikali na ye analyste moko ebi batu tout ba penga confiance o aza pe no milieu du village pour milieu du village ya passe jo moi combien na Allemagne abi osala ndeni poza au milieu du village osala ndeni poza au milieu du village ça déjà moi passe osala ndeni yango siko na osala siko donc so ozokumisa faire il faut que pozo mona leti babakali azaka na faire azaka na Kofi ekomi bongo eza bongo papa Ross akum papa Ross est-ce que bige papa Ross na makambo ya ba chaîne yepe chaîne nepe ezaki problème chaîne na ye na ba Tracy Mbele ya yepe ezaki problème maloba ite oui bon aloba ite po eza faire ba kumisa ka Kofi apa na faire donc moi bimi aloba ezala kite. Tu vois, je pense que Papa Rolls a eu bimisa makambo wana pona ni. Siko eko sala ndenge nini. Ba tu paye maison mère et belé pe akoma ko kumisa faire po ba te belé ya maison mère ba boyikota pe fali. Pour 20 le kalabana lingane fali. Papa, polo na mutu botikali na ngai. Polisolo likamwe bandaka siko te libandu likamfoto bandana ngo côté utaki. Oui. Nini nezo sala ke faire alinga ko approcher ou rater. Foto bandaka kuna. So mba ndeba lobake toka usaka rapota te mais totika pe ko tubula pota faire dana makamna ko benga we raté faire sali 13 ans mobo awa ya souffrance ba 10 ans je pense faire pena makambo na osimba te ba wera bazaki pembe na faire te voir même si faire azaki na prison dernière fils ba komisa rango héritier pour nga fona uta na bino kuna poto ya kotombawa pour ba tebele ba monika ke faire fala bengisa wera na concert na dida c'est bien bon. Fais pas au bengi ça oui mais conseil et le monde a le balelo ba baki Kofi alinga falite ou va pas linga faire faire pas linga oui raté ou ba sur la nana na zone cela qui congolais au levelo c'est un peu moins grave faire alingaka wera pas linga faire té wera pas linga faire té Kofi pe alinga falite fali pas linga Kofi té siko tuna ngapwa d'accord na baza d'accord makasi tuna ngapwa ni kwani biso ba congolais loka liboso za insupportable pas na biso na réalité ya biso ba congolais na motemba na biso to ko supporter te mutu mobo azaki na yolobi akomi ko sala pe makambo le musu pe ko lega yo wala za insupportable mwana ngamoko wala da akomi na mboko lega wala déjà pas ki congolais comme moi mwana ngamoko akomi na succès ko lega na musique yo ba ti wera na faire ba wera rani to Kofi na fali yo kadi ba wela ni Kofi betaka bexe mutasuka fala ya becha ko fala beti 40,000 plans yo kadi Kofi olinga wera to yanga na tombo be double Zénith le faire beti double Didas Arena donc alors le lora wera yo kadi wera sepia na papa na zo sabino makamba solo donc ba vie wala problème na bango sali ba sala ki o faye ba sala mais na réalité
Poni Kofi ressort na Gibson te. Poni aussi la Gibson te. Et puis Gazane poité Gibson c'est-à-dire na histoire. C'est-à-dire la histoire de musique qu'on fait les gars Gibson. Qu'on fait les gars Samchin, qu'on fait les gars Eric Tout. Allez les gars Suzuki. Ba benda na bango te. Mais ce qu'il fallait me kika boy. Ah! Essuyez. Le problème là est l'indé ni fallait faire comme bongo. Ndé fait il faut comme bongo. Yango moni faire vaut mieux kende que ça a commandé enfant adoptif pas Kofi que pas Wera. Arobenga Wera na magamba ite. Wala sala na confiance. Na magamba faire hormone longa Wera. Magamba faire hormone longa Wera te. Na magamba faire Wera aroya kaka te. Arotika Robenga Wera te. So déjà ko banda ko benga nga banda na ba martyr. Na début d'ailleurs faire pour faire abunga qu'un certain moment faire succès après faire ko zongela donc tant zongela na martyr fallait d'abord no benga ba Wera. Le roi benga giete héros yo Wera uta bossa. Je pense pas que Wera pas zela faire benga pour Wera pas bien faire Robenga ite. Mais sauf que les émissions là to émission to les gars comment il pourrait sauver musique. Le quoi pour sauver musique fallait vendre yemoko et senga il faut conquérir mo bima ya makasi pour to komana actualité musique ibone to komi nango donc senga il faut ko chaka faire poids. Vous avez compris? Donc pour la faire poids ba Wera ba se sacrifier qui ba jibe malgré ba mésentente na bango malgré ba 12 na bango malgré ba hypocrisie na bango mais ba sale effort quand même ya ko sa ba vidéo pour na concert à faire oui faire pas ça la tiango pa Wera mais ezaka ba bolingo mo misika mais muta repousser la pembe na muninga azati. Vous avez compris? Ya ko na ko kwa pour na koloba ki na audio wana effectivement eza nango pe Wera pour Wera pe na magamba oui Wera pe na magamba faire koloba ne magamba malamu te. Mais importé Zalika que pour nani n'est pas parole ici abimisi yango. Monsieur le Banzado, to que non malé. Soki batu bazolo ba ke Wera alingaka ferete. Entre parenthèses, o éviter que mutasala ferego la bola mwebele musicalement parlant ezaka Wera. Oui, je n'ai discouvert pas ça Wera. Pour to yeba faire, pour faire que des potages à mukanda comme faire, c'est Wera. Pour liboso mutamema Wera. Pour faire comme fali, il y a un problème dans la zone ngana expliquer yo. Tant que ça les bongo, il y a zaka Wera aleki kaka. N'est-ce pas comprendre ngai. Problème comme qu'on se poser wapi. Tant même affaire na ba poto ya da Wera, sommet. Ya da Kofi, sommet, ya da Jiba da ne ba komunyo balinga. Si comme misanga comme ko matomata longwe pa na yo, tant longwe to bine ba misanga ka so longwe nde ba sukila na bango. Académie longwa ga ba sali ba panzana bango ko fele ki bango kaka. Les marchés salamaka ba panzali Wera les gars ba kaka. Si quoi comme faire à longo ba ndisi ko ba preuve ya yemoko fallait à longo ba si quoi comme eko kangana biloko pe yo salaka parce que to yebi ki ba beta ba martyr Wera jibe la bongo lelo fali na liste wana ba faire ba kotango ba fali ba kotango frère tout sur la musique tout ça ba réaliste donc to lobela esprit congolais to lobela ki congolais n'est pas musique faire a koyoka na raté na Wera oui fali ba koyoka na raté pour approcher ye c'est que Wera son a fait faire raison salango c'est que Kofi a fait fallait à salango et pas baxi bar mususu a kolinga été tout d'un coup comme adversaire problème na bango za mingi na makambu wana ajani Wera ba yoka na Wera ajani ba yoka tena Wera il y a ajani ba yoka tena Wera babi no ba yoka tena Wera ezaka babi no balega le mabe mo sele yo alingaki na touchaki point penda olobaki ya bimisi ya babindombe to mona ka babindombe babimisa kutu mo ba secret moko boye ke il paraît-il que babindombe ba ndeko beta na entre parenthèses entre guillemets te waza maswalu kuta yango na lobi mais bazonga na bango même mais yango na so expliquer po Wera zo mona ke babindombe ane lo ko sala biso te ça dit aza faible liboso a Wera ba faire le lo baza fort ba fali baza fort donc ba vie wana tout d'un coup baza pe batu bazo ko rappeler ko supportant on te faut lo ba vérité ngana muta au milieu du village. On s'en man, non milieu du village faut sur la makambo. Donc yango zo mona ke ba rankini nyonso na ba fanatique na bango na ba bureau ba tambola na ba musicien wana na ba pire petit ba musicien wana ba ko supporter ba éloge wana tendenge bango pe ba komela yango mona sala kaka ba ten zo comprendre pesa ka ba moto. Je pense que pour la conclure 20 sonné ça sala au fala sala les lopez époque ba faire ba fali ba zo sala ils a continuité à culture. Donc pas parole syndiatique ba esprit wana pas parole spenet pas parole ba ça batoyo ba ça ba mito ba changer na bango pamba oui azaka la tongo mo akumisa fali ana akumisa fali makasi pas parole akumisa fali makasi donc lelo alinga tia confusion mo me ba tout pe maison mais ba zo boana bango ba problème pour lelo ba te bela maison mais mo akumisa pe faire ba mo na so gla ngo gla ngo déclencher binenge sala et comme est-ce que bato ba mo akumisa fali
bato bazokumisa kofi ta bando finga naka et osala ke bato bakumisa ka kofi na fere moye ba finga kuna bien kozala te po donc et pesa ba kali musala et pesa ba moko ba type wana ba papa roche ba kozwa ba tebele ba kozwa musala na zo tala ou de mission mo ya Pi Roger et pas mo tumbane sou fere tumba ki fere de mission mo Pi Roger de mission Gloria Olangi je comprends donc zo le la ga benga ka fere ya mbaraze ozo mona mama da ligue ne zo kende la so continuer bo si mo PPA o komanda bato ba zo ba mo finga na suna fere ali ba finga kofi ali sko ba no sala ki bata kofi na bata fere ba do finga sko bata ya wera ali bato sko ba na katikati wana ba ko maloka ba mitelengano yango zo mona ba misu ba sala ga fort ba chaka moto na sepo ele ga bongo na li solo o ya audio o menoir ezate bon ma belo ba menoir question li solo audio question eza menoir c'est eza wera pour menoir eza c'est eza wera pour souci ba golo bela ki wera za na Genève mais faire a olingate faire a go bengisa wera na makamna ete a olingate donc wera pa na ndimika zela ngote mais importer ezaka ke lokola même semblant na bazo sala eza nango pe bien mais mabe ya ba semblant to ezali ke hypocrisie ça na kasi c'est pas bien ndeti ba voice sabongo ezo bima faire ata koma ina moko lemisa mutema tanga yoki yango acheka sur garde ta comprendre ka vie bobulo biso be totongaka biso be totongaka kendeni mutu ala ndeni meto ngoli déjà totongaka so ngoma yonzika papa bala donc ça là normal finita mwenko indeni totongaka eza na ka tanga les jeunes totongaka makasi na kopo ala donc problème ya like mais ebimaka te pour ça secret donc moi je pense que faut tikuta nango ya wera te pour wera tato banda ko sona mutu mais mutu bimisi nde mutu asali mabe mais importer zali papa ko so zonga chango poani puis papa ko sala wera camarade na ete wera camarade na ete ba moto wana zo linga pelisa wana aoye bandenga ko bomango aoye bandenga so zo linga se pelisa ka ko fe ba getongo ba bando yana ba réplique po lelo mafinga zo autoriser bango ba finga ka donc faut ba ndimango papa Rolls na ndenga mabete papa Rolls na ndenga mabete bolamu oyo wera saila fere la ndimite yo ko sala ngo boyo yeba fere eza grâce ya wera po fera comme na ba niveau so ya ba ndengini wana musicalement parlant eza grâce ya wera sol ata pena na ba era na moni ba ko sa nesmo ko manquer wera era lo ba wera faut s'excuser so que za ye wera s'excuser bon internet c'est comme na onde wana siko to sa net ndeni to ke na wana ne wana mais parce que so za gipo na ka voice moi je pense que voice na ngo problème te pour mamba lo ba na ba téléphone na ba voice qui na normal mais importer ça ga les mal ça ga mutu abimisango yende mutu a sala mabe donc ba era pe faut ba suka mo ba limite na bango ba era pe le ozo bongo ngeza ba lukoso na ki mendicité donc tellement big kuna pas faire ba ta faire ba kabine mo ba mbongo yango mona zo aya tumine wera so sans tenir compte bon le pe na normal les amuna mtala caméra na téléphone so tu fa na yo li kolo pe ko na ngote donc voilà Gilemondo Pantak ya Luanda kota masola balabala masola baba vena ngo malgré bato tout ça bato banini mais eloko moko na konika section musique ngala na Luanda makambo bato zo lobaka maître Merlin Nick Cheta trésor bakalos Liverpool munuki Nike yenge boze pe mo belé mais na lelo mo na beta pona bata Luanda ba fan tout ya mboka oyo ya Luanda oyo ba misena ba bazaka na section musique ba c'est pas nanga te bo pia na confiance mais sur banda do par rapport ya actualité to fandi boy to moni manda chante bon manda chante ya normal ok manda chante ka mbiaka penda ya wenge obi ouais sauf que manda la mbiaka wenge mais yo ndi manana asinga na mwana njili timtakolo ba mamba manda bien ngai tika na ngai so mamba manda bien manda bena mbiaka na wenge dans le passé ba manda so beta ba histoire à wenge c'est mais sauf que siko mabelo za nini manda akoma pe trop mutafali ponga na milieu du village ngala bena manda chance ndeko mona ke bongo akoma ne da mutu émission on atala ki yango mais sauf que les mal ya limanda alo lo bana moi n alo ba lo Charlie Point nda ko mo lo mamba fere ache moi n muke na sasa ki ya ko lo bateke bango na wenge na isa na nini pour question ti lo na tuna ona zo réponse wenge ngo la bata baba wenge ngo ya nini wenge ngo la do so boye fo muninga yango na wenge muninga sali ka ba munene yo boye yango na wenge donc boye la si wenge manda ko lo bana fere teke so bango lo na wenge za lo kwa deuxième division te wa ba maka respect puis ba preuve faire la scène de musique manda sali yango te ponga na bena pembe manda Ibrahim après beti sali nini po musique za suna ba sali so yembi faut rebeta sous sali elanda bongo musique manda beta sali bongo wa puis to yembi kasi yebisa ngati donc un mot ya on a zo bisayo ya on a yebisa loko mo musique fait la peine à moi ba respect ba leki baza pe na ba respect ba kulutu ba kutu pe baza ba respect ba faire école lelo baza bato
bazo teka critique bien mingi koleka sera manda po epoque manda oyemba na ba mise belé banda obeta ba conseil belé na poto bazaki belé lelo ba obeta belé na poto ba mukie donc lelo ba faire ni mutu ba sala ba preuve sera manda no mona question pa betaka bozi pepe kale papa wemba badakumunda ba belé o komane musique yaki na mwande musulu to comme na musique ba obeta musique ba yoka ba mukie ba mise ba otanga ba na misato. Alors, Manda rôle traité fait de deuxième division, on a d'abord manque à respect. Non, qui deuxième division, on a traité par rapport à Wenge, Ndenge Yazalaki, ténoriste, à Kangaki place Swana, fait à Ego Yana Simana, même soit Rosa Nepena. Est-ce que Manda Mukolo y a-t-il les lois Lembane? Na Ajamanda. Est-ce que Manda a âge aussi à Sali à Union Super Fanine? À Zadana Ajango. Ma Sali Maming, Netine. Ah bah tembo. Mise batika ya moko. Bata baba bote biso rigerte. Do solara Manda sala po. Eza na ndenge mabeta ndenge na balabala. Bato baboyaka. Oyelo kaka ozoboya. To lobeke ngo mise sima mutu. Koboya ça facile ko sala neza facile. Donc oye ozoboya mutu moko ole mususu, hein? So to tali pena bien o mona pena ke wina fera sala mona makambo ebele par rapport ya Manda mais oui. Bon Manda ye kaka. C'est Manda comme esprit wenge kaka. Manda ba comme trop na fali, ala bien na fali. Donc phase radical envers. Ouais mais ça li face aye bagaza mukolo. Na tali bato ba finir na ba TikTok, ba mo finir ba blog, mo c'est pas bien. Manda ba bato ba koza bato ba koza ba ko ba modèle. Parce que la focale ba Manda ba ya ba kala wana wena ba wa Manda ba kala ibunga ça ba référence etikala. Ça va faire ba posa ko yemba ba nani ba pauvre chogo ko ba biando. Donc ba Manda je pense qu'il faut garder bande. Moi ba biloko monsieur ala rasoso sala ki mo eloko no mwa muke bombango kaka mi pesa valeur pour lingate ba ko dénigrer parce que le faire na ba preuve o ko sala ko leka Manda faire na ba bon moi sala ko leka ya Manda ozolanda alors Manda so alingi respect na mi vandi sakimia na ba sortie médiatique ba ndengwana ba zo maloka be mille on ba sa mamloka na be mille donc so oye po takine fale oye po takine faire non que pas pesa programme oza mukolo Manda daye mo alobike wenge ba so zala wengo ko pesa position te mais yepe batikila ke nini OK jazz bo ya beta na OK jazz so oh papa ya tumba comme na yemo Manda na OK jazz enda oluka donc moi que soto comme na terrain wana ya de Manda yema pesa ne position comme ara discussion moko bo ya poids de mesure donc Manda il faut se réserver ba sortie médiatique ne mo kende trop mabe et comme kende trop mabe et comme kende trop mabe alors zo sala ke akoma na ba terreau ba finga parce que lelo soko meki ka ba golo ba yo meki ba warrior ba alors faut faire très attention ba fa na Manda bengo ba neng na ebité wala ba fa na Manda faut tuna Docteur Igor na pesi mbote Dokotolo yem ta imaka Manda mais na bien ba fa na Manda wana faut ba na nji bata babala ba fa na Manda comme la ba nani wala faut la tuna masala nga Christian Mutemba garçon ba fa na Manda comme la ba nani Chris Kandolo le grand changeur na masala na Kinshasa na pesi mbote puis na pesi mbote na maître Malela Kulumbi donc Manda chante à garder bande atika makambo o déjà ba deuxième fois troisième fois ba golo ba ko finga ya vitango ye derrière linga respect na moi ba ko lo ba ko Manda teka ba mbo po Manda sa ateka soupe ba mbo siko ba nyoso ba mafingo mo ba ye ba gite ya ko bimana musique la terrain mo za glisse faut faire très attention donc Manda so lingi respect faut linga peno mi pesa respect pour ba person pour sauter de même poli ba trop na réseaux sociaux baby sipe musique alors donc faut y le roi za mukolo ba tuno mamba faire répondre bien émission mo so le kana répondre ne bien mamba faire numéro mais ailleurs le ba faire deuxième division biso za ba mettre na bango ba isa ba langage moko na moi respect na moi ndenge ya linga ba considérer ye peut faire considérer ba ninga donc le on a rôle ba pour na Manda à garder ka bande sokité ba reverser na maramuso asala rankuko ya obima na poisa alors c'est très dangereux biso ba na njili to na respect mingi pour na neti wala za vient na bisanji biso ba na njili ba na changu to respectera ye poisa pe muto asali pe marque na ye ba nini tikala pe mais ay bagi lelo vitesse musique ekende l'entoura akeba ko boya faire za moi passer za moi faire na ba preuve ko lega ye wana na ko bomba tata ko tunjili wana ko kotela ka communauté wa fula za beno milieu du village le wana lo bagi na milieu du village faire legi Manda poto succès na biso to fandi bo to moni communiqué officiel et bimi na niveau ya CESAC bakangi bosolo na politique sango yeba lo wana tilo koleti banika ba carrière baza ye ba Virginie Manganga ba sango ba Virginie na tilo koleti ba mo ebele batane on sango lo ebomi so ari lo papa Molière na kala mais ero bato ba marcher na Congo po ba journaliste nyo sto ba mona kene ta aza pour peuple ba kotela bango sango banda ebongo obi sango banda ka lo ba dénoncer bato ba olia ba mbongo ba leta bato ba no sepelane tanga yega kota mamba musique pa mbuyage ya ngwana sikona micho bato misu ba sepelana olobelo et puis à toucher ma baie il faut avoir des limites ça on pas remettre les gars trop moi les moutons comme trop prétentieux à quoi la bambe banengwana
sanga mona lokwa ya komi supérieur trop ça mabe au sanga ki neka mpia lobi sanga to bayana biso na internet nzela mo ba 2020 ane collègue na ngai ba 3 ans yango to ke nayi azali pe mutakala mingi te uzongo man sanga mona nga mabe afali jama mola mo ya erreur ba terreur na mona mabe afali mona mabe afeli faut bonga melango trop lelo za na faut bongama okoya au moins ta koi et puis à quoi pourquoi ceux qui sont les gars pour na mamboso me batu babimi banga baloba onde ni pour comment dako dénoncer ba mbongo moi ba forage ba liaki ça dit comment il a la bonne foi même ma bezali ni ça pesa da poche on man oh il y a zaki muta média na trempe na niveau na il fallait pas kota mama kota na ba bêtise au combat et puis souci na la so gote c'est ici quoi ba gote c'est na plateau ba na ko ndeni ba uta investigation ba ndo kosa moni nzambe pe lokwa ala la raté bu bakati pe siko investigation ezaka nango ya lokuta na ndenga mabete po sango azala kaka mupanzi moko eza nango te aza na investigation te eza ba vanti na ndenga musique ba vanti investigation eza te yo ose c'est une investigation déjà investigation nini ba to mona suka na vivendi ti lo kota na porte ti lo pesa biso rapport mayo ba ndolo makambo ba mo mona ba lokwa ba na miketo za pena mikolo lo to ta musique na misu nyoso kokio kokite donc sango ba bato fala za la peno milieu du village oui au milieu du village ngo ça le bien ça dit na trempe na valeur à sango na chance à so pour ça sango na ga chance à na opportuniste abane kala mingi tazaki na infirmier analo bani mamba kisa bokoko wana be so tebe missionné kala analo bani mamba kisa bokoko ndeni balala na moto anapesa masese ayi muta masese ayi ndemo na vewa ziko anapesa ne masese mamosha se suri akomi wa komi zana ngo mabete onzamba ebi ndenge ni atombola mutu mele mal ezali ake kopesa position terrain na côté ya musique il fallait pas ça mamba musique fallait suka na mamna banga politique et puis oyena musique rego magolo na ashwan hein oyo kiti sango soko kumisa fada mutaba grand père fada mutaba t-shirt yo akomela warrior ni so igolo ndeni omo ateka sai mabe siko ba soko nango yango donc le roi boso na politique et puis ya lobi moi ba warrior so ba mo sengeza ta ina ne ba fa na ndengwa ozo ba pa cheba ngoma la les yem tazele ba kindingo bana juli bango visa siko ba ta faire ba ko télé pour la moni migenia ba tena page ne kuna osango to soutenir yo ba soutenir ye pa lobi ke papa mosa ko kufa muta ola la mutoliwa yo to soutenir mutandengwa pona nini po azala ngambo na bango ozo mona ba musique ebebeli donc so mutu mo ata chubi mutu mbeli mais so ala côté na bino on se paye na OK tant tu vas to za baso bati mukoni moi je pense que ba biso ce ko le roi to do milieu du village to dénoncer mabe wana donc sango azui avant na ndengwa nga to pona nga ba nga to pona elongwa ekufa na ka libele puis na Congo mabe na ngo ya bandeni so emission mo matamata so ko ba mo kata to zaka sila 6 ndengwa na yebaka zaka sila 6 ndengwa na seria ba lingala facile bakangi ti elala donc yebele alo kwa bakangi bandi abonga mara déjà sango neza bongo menwa rete po za ka radical na fa lipopa bata ba warrior ba bi menwa resati ba misile menwa a musique yo mbike makambo mais tout ça les bien tanga ozonga ameka meko tsamwa mai na vino a comprendre que ça journaliste et puis les lois na audimat ça likolo bat bazolanda ye oui on comprendre so lelo mutalobi ka ola da boso na politique ta kosi sangwa za pena moto bat bazotala ye mais abebisaki batebele ba dégoûter ye na makambo aloba ki ba misenyo so baleka wana ba pesa mbonga par kofi so komba ala ba biloko mike oyo batu ba inaila déjà même malé ko ine banaka malé mais to mona fira musique de balobaka petit via manja ba lembi ope libela donc so tali sango nda komo kendela komo ça déjà parce que ça Kabouli déjà fanatique c'est très dangereux na niveau ya zaki donc so alaki mayele fallait pas kota terrain wana mais na minute na bike pas afandi pour ça même direct na minute biso to lengi sango to kozwa direct to ça ya ko sala te c'est ça que babe ko sala te so asali ba okanga yebi donc yana la na minute azaka na ndau na téléphone na tala biso masoba babala et puis ne to loba ki bakate libela donc omona ngo na pesa de abo ba mbote pour la moni ke to sisi la biso na to sisi kasi na pesa ba mbote pia ba mbote na pesa mbote na dino kwa fusa petit na ngana Paris papa possible masa na ngai notre président Dada Shabani na pesa mbote puis na pesa mbote na Paulo dos Santos yemsa bodiki matadi libange senga ka flèche aller na flèche accompagner à retour mabango fele ya rati yemsa bodiki matadi ndengwa ne puis na pesa Ben Willy mbote puis na pesa Bonaki ala famille abekapa Bonaki ala na pesa mbote bele puis na pesa Bona mutu na biso le pétrole lo bari nani na kimukoko na l'ingénieur le pétrolier faut ça la rendre masola baba le senga donc na pesa mbote na yoga chic nganga bilamba na pesa mbote na vina ngaka ni mombela deneri kabelo branco na Paris wana donc na biki kalate masola balabala to zala wana et puis ba to kinyo bobenga ngai to na bino ensemble donc so contacter nga na plus 244 938 754 734 to soli pona mabanga pona ba systématique donc voilà asuki na ngande ngone pina pesi mbote na mera balifanto interest là ya mana voilà ni pona osukisa na pesi diele mashara nzambe na ay pour les bossa ndele ma ba to benga après mission donc na biki les bossa ndele ma kitoko to ensemble
bosusa bino mutu te mpona biso bosusa bino mutu te tozalaka bato ya bato te mpe tokozalaka bato tokomaka moto ya motu te maki bafuti ebimike ye azokende place moko boye mais bon ngai na yebi bino tokoka eloko wana te na ndenge mabe te donc tozalaka au milieu du village fera sa eloko ya malamu toza oblige fo toloba héritier Watanabe asa eloko ya malamu toza oblige fo toloba Bina Filé, Patrick Beka, Ibrator, Fali Poupa, Weranson Jibem Biana, album Simba, donc biso Toroya Awa, tous obligés, il faut toloba. Donc beaucoup de temps tapena masola balabala, beaucoup partager, beaucoup commenter, on va like pour ça la rawana, biso bena et ça la biso bien. Donc on a ça avec vous. 001, refait Lumeka. Et on fait le mec à Barambo, on a mangé là, on a mangé là, tout cas merci beaucoup. Les États-Unis d'Amérique, et on fait le mec à Autobota, donc félicitations, et on fait le mec. La bosse à la guillette, mais la bête, on conclut, on fait le mec. Guillermo no Pantak ya Luanda, Trésor Pakassa, donc beaucoup de Masola Balabala, donc on est ensemble avec vous. Ciao.